tout bazana c'est et pas Karine Moko so mon frère tant que mon le roi beau si dans CP là bravo na Karine Moko on dit couple na bino ekende liboso bo umela bo bota bo samamba minene na bi nyonso le kabi on a Nicolas mon frère comment est-ce que Karine bena ko regretter pena passe grâce que moi zam leki na biso to adopter kaye et pas Karine voilà Karine a sommelier même na basukilote même na bakaleso asombelier asombela grâce oui na bilamba asombele sikoyo tama bali et c'est mon abiso yalo ngola ndenge toza dani yo bali ngama sana na sepela ba papa na biso ba mama na biso ba sepela so Karine Mokonza ozala na choc pona nini juste Karine Mokonza lobaka ke garçon wana pe ayagi net na balina linganga me ngala lingala ngami bali ya mikusete Karine Mokonza aza ndeko to travailler ki na lengi ya Congo ngana tikali ko travailler pas Karine te batu ba comprendre lo Karine Mokonza to travailler na ye na elengi ya Congo ngai na ye tozalaki ba travailleur et pas ya Tracy ben ngana tikali jamais kozalo so ndeni ngane tozali ba travailleur et pas Tracy ngana zali chef na ye na zali coordonnateur na elengi ya Congo alors tellement Karine Mokonza ya lo la net vita vita na ngoda vita sko ba jusqu'au Cristiano Ronaldo voilà au moins que ba joueur o tomba dans la paix Cristiano a fula mamakasi parce que ndenga be na tombaki tozu Cristiano na elenga Congo lo Karine Mokonza so tozali trop la Karine na ndenge makambo pesa o pesa so que déjà nous ambaye baradibal alors combien ko za nango na ndenge tout mais nzambe moko au sala nini effort mambole quand même ngana kuta na bakomba na bala na ngai de to ba toujours libala Karine ba kombe za nango parce que azamwana elaka parce que mais ayi bakaki na suva akugani donc boza na bango kimia nzambe déjà kotima na bango kombe ko ya nango na est l'ouest na occident na libala Karine so ke bu douter ngano to invitation pe na to ke pe libala po do zone na ko kimati My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà, bonjour tout de la monde, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star, Air Style et surtout dans votre émission Kwangola et l'émission évidemment qui m'a représenté en gros pour la l'émission est ça va congolais va Brazzaville et puis papa africain union sur là je tiens à saluer comme ça ma maman chérie maman Mabia Kolwelo qu'on a Catalan et pourquoi pas des saluer comme ça John Makela na Paris et les grands réfugiés na kati ya Londres Dami Toko à Jean-Pierre on a kati Paris Thierry Wayembe na kati France ba bi émission lelo oyebi que na kati ya ba makambo les babi Karine Mokonza mama yesi babi lelo bamiti na ngazwe ya bato bazalaka na Karine Mokonza babanda ko travailler na Karine Mokonzi na pesi merci na Ben Mavembo le plus sage na katikati ya bamakambo et pourquoi pas aussi s'appeler merci na Jérémy Makesse mon ami mon frère balobi confrère quoi ceux qui nous ont la même pensée na confrère nanga mais quand fongola biso na pesa déjà invité nanga ya tongo lelo bonjour Nicolas ouais bonjour mon frère mon ami Masandeko Daniti Mangadoki babi na linga bengo na komo na biso ya scène parce que na bisa ngala ndo sa théâtre avec jalo ta tembe eza ngala ndo sa théâtre so yolo bage yolo wa batu misuba lo batanga na poto mais pesa ta collègue mo botanga
tanga na salade so ngando sa théâtre so babitanga bakombo bamona otaki abadani tinga baza katuku bianza voilà donc merci na yo mon frère bat ba s'abonner na chaîne abiso kitoko boma Mabia Star donc ba s'abonner vraiment ba abonner nyo sur Nicolas Mokonzi bo s'abonner pe koto lui c'est mon frère pendant depuis voilà ya kati bambote na madame Osombia pourquoi pas aussi à maman Béatrice Bazoutou 10 ans de pouvoir renouvelable 140 000 fois na bosani pété odilo mapuya mutaliaka na bato alobi Nicolas Moko na zozala diana mabele babi odilo mapuya so moni il faut mona toujours amiral Tsama parce que wana tuna aida pourquoi pas aussi à Amélia Monama so obida on a boka so Amélia Monama akanisi dona kanisa siro mutu moko bwa kena ya ngai cher donc amona kae donc panzaka ngai donc merci pe na ye lelo pena tozo solo la donc ba question pena za ya makasi ko banga te o masana de poser pena ba question de to sango pena na briquet ça la bien. OK, Nicolas Mokonzi Nicolas Mokonzi azata ya kuvanda na Karine Mokonzi ça la ki ono ndeni ni komona lisusu mama na yo ko présenter encore mobali par rapport ya makambo elekela et puis libala na iwana et ça la ki ono ndeni ta on a mona ki on a bi nzamba za malamu parce que mon frère Karine Mokonzi bayebisa eke Karine Mokonzi eza na atika loke poto te voilà lelo Karine Mokonzi na poto Karine Mokonzi akotika la kosisa anote to kotia kokufa mutabakisi lelo Karine Mokonzi aza de tout wana zomona toujours que aza mwana yelaka Karine Mokonzi o akobalaka te non na ibise batu bino boza banani na point ya mutu ya pouvene kutu batu te eza nango kaka ke ta nzamba selie moment na ye parce que nzamba salaka na ta na ye lelo Karine Mokonzi bomoni fiancé ya ngwana ndenge salami makamezo ke malembe siko bandoki o balobeke Karine Mokonzi akobala te bandoki siko babeke Karine Mokonzi akepoto te bandoki siko babeke Karine Mokonzi ba refléter siko lelo bamona toujours Karine azomata bango bazokita parce que jusqu'à présent ya pe na film mota na succès ko le Karine internet bango tout baza toujours bana et pas Karine bango tout baza na se et pas Karine Moko so mon frère tant to somone lo rabo sikana sepela bravo na Karine Mokonzi couple na bino ekende liboso bo umela bo bota bo samamba minene na ebile nyonso ekoleka bien mais bato bele baza oloba Karine Mokonzi soka lobi lisusu soit prouver bongo ala kisa bongo bon yo bitolo ba prouver te ala kisa encore lisusu mobali na ezaki par rapport ya ba passo grâce tembo pesa ye non ah Dani papa ozala wana Nicolas mon frère comment est-ce que Karine pena ko regretter pena passe grâce tembo za leki na biso to adopta kaye et pas Karine Karine a sommelier même na basukilote même na bakaleso asombelier asombela grâce oui na bilamba ba asombele sikoyo tango bali ese sengo na biso ya lokola ndenge toza Dani yo bali na masano na osepela ba papa na biso ba mama na biso ba osepela so Karine Mokonzi ozala na choc pona nini juste Karine Mokonzi alobaka ke garçon wana pe ayagi net na balina linganga me ngala linganga mibale ya mikusete ozo comprendre donc c'est ça mais Karine qui azala na kento ayo ki est-ce que non bien yo ko ki sa maman no passe to komi na mbongo maman ya Melissa Libele maman ya Sukola maman longola onien maman la to papex to zala batute de Karine Mokonzi jamais grâce te moko qui c'est pas grâce te moza lek o Karine Mokonzi azwaki abane ko sombele même na babilamba donc c'est ça ba obi batu ba obi Nicolas Mokonzi soka lo ba mingi pona Karine Mokonzi okoma otake pe batu kolobela batu pona Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi nde mutazwa ta ya opesa okombo wana ya Nicolas Mokonzi moni yango sala anoka mwa ba banini oliesa kaeka mwa mafuta na mbebo pour que amona peke Nicolas Mokonzi alingaka ye yango wana parce que batu ya ele okuna ya ngambo wana oyo yebi bataka pe Karine Mokonzi so na exemple na lingana ngana loba ve loba voilà vets ba moura de la presse babi a omoni ye aroloba boye kaka pona te le problème ezali Karine Mokonzi aza pont na vie na ngai Karine Mokonzi aza pont na vie na ngai Karine Mokonzi aza ndeko auto travailler ki na ye na elengi ya Congo ngana tikali ko travailler pa Karine te batu ba comprendre lo Karine Mokonzi to travailler na ye
na elengi ya Congo ngai na ye tozalaki ba travailleur et pas ya Tracy donc nga na tikali jamais kozala so ndeni nga ne tozalaki ba travailleur et pas Tracy nga nazalaki chef na ye nazalaki coordonnateur na elengi ya Congo alors tellement Karine Mokona ya lokola neti vita ya nango da vita sko ba jusqu'au Cristiano Ronaldo voilà au moins que ba joueur oyo tomba za la pi Cristiano a fula mamakasi parce que ndenga pe na tombai tozu Cristiano na elengi ya Congo lokola Karine Mokona so tozalaki trop na Karine na ndenge makambo pesa o pesa so nga nazalaka ingrate parce que même na Bible lobi l'ingratitude est condamnable mon frère so pas au moins si mtasala non balingela mutu mwasi te babi yende mtasala ya obala aza ndeko nanga mwasi apesa makambo voilà mais ko sake na bala non ke ko sake apesa mwasi même atana madame ça nda yoka émission landa au sika utobi taba question au sika na non même pas mais aza ser o naza toujours reconnaissant vers ye et ngiko lobate ke na banga kai non kozala reconnaissant vers mutu ngolo bateke na banga depuis pe na banda kunzima elongola nga pe Nicolas Mokonzi te nazaka ngai je vis bien na la bien mamnanga to ke na bien sko ba o lelo baboya ba Karine bazala konde nini ya bato baboya na bango Karine kasi tala ba vina bango yango na kaka de réponse bien papa plus que Nicolas Mokonzi non ngai na yo to yebi de même pas tant ozoboya mutu oyo azwa temps abakisela ata mwe loko moko boy na vie na yo to na parcours na yo mon frère otika lokeli bosote so secret yanga Nicolas Mokonzi ngwana ngana ntimaka ba oyo babakisela nga ba impa na vie na nga azala ingrate siko libala lelo ya Karine Mokonzi voilà est-ce que comme petit na suka na ndeni Nicolas Mokonzi oui et comment Karine Mokonzi paye alliance atiki pe ba makambo nyonso avandi na palais oui et comme petit na suka parce que même la Bible ici sur la Genèse 2:24 c'est pourquoi l'homme quittera son père donc tant déjà Genèse 2:24 le bel biso bongo déjà ça montre déjà que Nzamba ye baralibal alors combien ko zanango na ndenge tout mais Nzamba ye moko au sala nini effort mambele même ngana kuta na bakomba na libala na ngai de to ba toujours que libala Karine ba kombe zanango parce que azamu na elaka azo mais ayi bakaki na suva akogani donc bazana bango kimia Nzamba déjà kotima na bango kombe ko yana ngona est l'ouest na occident na libala Karine so kebi douter ngano to invitation pe na to kepe libala après de zone na ko kimati Nicolas Mokonzi lelo libala bene ki nango tina suka de pepele to sepele lelo bato bozaki na bango to ki ba voice mususu mobali ya grâce tembo abimisa kaka leka apesi non le kechu boyi kubimisa ngo bapesi soki pe fimoko ya ekiri ya ngambo kuna je crois fi wana nde mutu abimisa yango babiki songi ekoti na makambo ya internet bakomi kuto kofinga lisusu manike babimisi ba voice garçon wana apike akokaki kobala mwasi lekwa grâce tembo te parce que akobala mwasi ya impolite yango nayebisaka bato tobalaka te mpona kolakisa mokili parce que même ngana mwasi na nga tozwai quand même temps mpo mokili eyeba biso alors ntango ye garçon te tosolaka te nga vana hypocrisie te tosolaka te towana manimero mpe ya telefone te tosolaka te parce que yo ozala ngambo ya Karine nazalaka na ngambo ya vérité na ngambo ya reconnaissant ngambo ya reconnaissant nazalaka ngambo wana tosolaka na ye te en fait komonaki garçon frère wana ndeko wana mobali tonton wana aye aloba babiloko ya bongo me nga na okamwa c'est dommage parce que comment ça fait yobala mwasi otikali kozwa tante ya kolandela ye oyeba comportement banini mbala mo obalaki mpona prestige donc c'est dommage nga na okamwa makasi na okamwa alors basilisa yango bayaki nango na internet basilisa yango kaka na internet nga na eloko aloba te biso tozela ya biso ya Karine Mokonzi yango nde libala oyo so Karine ka abali bato nyonso babali yango moni Karine ebisanga Nicolas bala déjà va parce que libala nga na obala na internet mutu mosusu te akobala libala oyo ekozala oyo ya ngai yango moni biso tobalaki na biso avant badebora bwanga babalaki avant bajolisia se babalaki avant na baoyo baye kobala na baprestige omoni ndenge esuka voilà Nicolas Mokonzi tokenda na ngambo moko boye etant que Nicolas Mokonzi azala pe na wende lelo bokisi bopema pour la deuxième fois encore au Finga Weranson
Tu peux dire quoi sur ça? C'est dommage parce que comme on a vu na biso ba Werason bazali lo ba icône ya mboka na biso ya musique na biso Bogis ozali mwana ya musala wa musicien ya massa ya Wera JB piano OK poto okomino kombata comment la musique ezali déjà carrière na yote bato lelo ti lelo ba na ba musique ba JB ba Wera bazolenda alors tika ba distraction na faut ba respect belé ba devoir Werason Wera massa na été de azapina ba respect belé ngana olingate lo ba Wera tumo boleki o diminuer o lo ba sentiment on a perdu hôtel melango voilà pedo hôtel melango Nicolas Mokonzi komona lelo ba faire rigola avant Libo nominé Bisous. Plaisir, c'est la grandeur. C'est la grandeur parce que quand il bosse ça au comité, toi bah non quoi ça nous na trophée moro et pas bateau ouais na je trophée na je ni bu biso dando ibsamino eza le kuta vous la ba vrai trophée yango fait rigola malé betala ba trop fort c'est ça la grandeur de l'artiste fait rigola félicitations artiste fait rigola coup de chapeau na et bien mambo fait rigola aza meilleur chanteur fait rigola inspirant ngai ba papa ou ba kenda ko tala net ba papa biso ba rochero inspirant nga ba papa ba Kikester ba Pepe Calé ba papa ba Franco ba papa ba Madilu so fait gol inspirant nga bango de espoir mission to tikala nai parce que na ba mission belé ba za ba bon chanteur na meilleur chanteur te ko za bon chanteur ngo ba to za meilleur so fait gol za meilleur chanteur voilà et ça image bon na on ti kozwa bon na benga epidi dans son C4 bango ba za ba nzoi ya manager arbitre Karim Mokonzi biloko bila sala ana isa base atika usala base non net ngada par rapport à respect na ngai question na isa rapport yo za masa na ngai ngwana monike na ko silikate net ngada par rapport à mwana morobo ozola na diana manike na sima so oyo lobelo ngana répondre c'est impossible déjà vous devez question ba niveau na ngai te alors base alors abige Nicolas Mokonzi aloba ngana ko kipete zo calculer banjoko banjoko nde bazabie Nicolas Mokonzi vino ya internet voilà étant que père de la famille David Dufera voilà Nicolas Mokonzi et ça la ronde on ndé ozo no temps obeti la piba internet no liso wana parce que no bel lelo il faut na simbo place wana étant que père de la famille oui quand tu attends les gens parlent de Nicolas Mokonzi et ça ronde oui tant ba baloba Nicolas Mokonzi eza public au baota la biso parce que naza l'homme visible voilà naza opandisango mais Nicolas Mokonzi internet yango wana te nazala ka père de famille na Nicolas Osombe Lingolé parce que tant na longola image oyo na komi na ndako azana madame Mareto esika mokote yaza musika na osola na lifanto on appelle ça image ya Nicolas Mokonzi te là na appelle ça sko papa Nicolas Osombe Lingolé et moi quand tu madame oh non mon attelle papa je t'avais regardé je parle beaucoup pourquoi papa non il faut pas suivre ça bani il faut pas suivre ça bani la biche qui n'a pas bon moi côté anglais mais non papa côté anglais na surtout tango à mon asko image mo ba finga ngai isko ayoka sko mère na bango ta ayoka mo sko na kombo Nicolas wana bien c'est papa donc ça tike o luka toujours façon que on peut sabatu image mususu donc image qui na sana affection famille na ngai famille net moi si na ngana bana nga bango makasi donc Nicolas Mokonzi ya ngai na yo na ndako pena na Nicolas Osombe et pas madame sur le kambu et c'est bena ganga gangi c'est ngana kitana kiti donc na zala na David Dufera na même ki Nicolas Mokonzi na ngaote qui na famille non même pas voilà Nicolas Mokonzi fallait pour autre chose sa chanson morobo nilo na l'entité ozana ngano tselanga bena landango Nicolas Mokonzi mais na l'entité mas tselanga on envoie tselanga na Facebook fali poupa oui fali dena yobi fali mais olobi ki auto bisanzembo ona bina lantina onte na yogi na onte so na yoki tant to beta no deuxième volume na olobasco so be critique eza na osala critique moyoki na onte na landi na moni ngo pe na onte nous on a trop busy
trop busy. Mais ça, ils ont fait rigoler. C'est ça, na yoka qui n'est pas banni, na yoki n'est pas au matin, bimagi bona yoki ngumba mono bi mais ce que na tika na yoka te mais na yoka. C'est na yoki to beta deuxième volume pepele mbamo. Voilà, fidèle à bien internaute, c'est Nicolas Mokondi, quoi, Bokoyoka tout qui va lentement et doucement vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nicolas Mokondi, mon frère, il faut lancer un message na bande couteau na bano suboya na ba monde internet, au pe boya na makiteti na bango. Nicolas Mokondi akolo ba bangoni. Ah, bana on ba koma minene fort, ba ke na onka bongo parce que on a okoloba, vraiment ala kisani azanani ndo. Ça dit parce que ba mutu mo yene pe internet le lolobi mabude ne pe Nicolas, on va continuer kana bango mais nini avenir ndepe sa biso skoyo raison to parce que pena yo sala ki osuka ndeni yo sala ki komi ndeni banda ngona théâtre na pas to beta pe ma likolo ya likolo wana ba donc ils ont dit au lobati donc ba o ba yango lelo ba continuer quand ba sala parce que ba za ba danger ba danger ba pe na ba succès ba pe na ba la ba pe na ba car na bango donc ngana concert pe bango te Nicolas Mokondi to ko mo moni mingi na déplique pomba meilleur chanteur neti ba faire rigola neti ba vibrateur nazaki lobby na opeso mange moi eza na opesa yo voilà au moins on bena non artiste aza na bolo sezoya mais non mona oyo nani synthétiseur awera abetini on a pomba non OK voilà OK Nicolas Mokondi donc nazalaki wana parce que naza fani ya ba artiste ba sala musala bien mais tu vas faire rigola ba vibrateur ba jibe piano ba faire rigola donc nazalaki wana débli pour mazo bisa bolos la boyo kango eza mama ne loko en tout cas bozo maboko afungama vibrateur piano pe c'est pas sur Zoya le 12 décembre bozo maboko maboko afungama merci dernier message ya Nicolas Mokondi et puis ba dédicace na ye et puis voilà merci mon frère Danizu manga de batba retenir ka Nicolas Mokondi aza mutu moko boy ali na batu mutu azanga problème na batu na pesi bambote na bao yanga pourquoi pas madame Osomba Joy depuis quelque part pourquoi pas aussi à belle-mère na mère Kula Monique avec beaucoup de respect maman pourquoi pas aussi à Odilo Mapui exemple à suivre abi Nicolas Mokondi na oya na pesi pe bambote na Amélia Monama je te salue Skozali pourquoi pas aussi à bao nyos balinga Nicolas Mokondi parce que le 10 janvier et qui mon Nicolas Mokondi aux en Afrique d'ici loin nga moroté nga na lera na batu na zabane na ba oya nga ba monteur ba cameraman tozana na bukasité ya boss moko boy na katisi kana sachet na kotanga ba komona ete merci pe na yo masana nga dani tima na bige prochainement soyez to beta kaka o mutu na yo. Voilà, merci beaucoup. Là c'était Nicolas Mokondi le pour moi de finir cette émission à disons déjà big salutation comme ça Nabino Nyonso besoin de chance ya kolanda biso na émission et puis bino bato bo partager ka émission faut la Mazambi Raya Kitendi Thierry Wayembe en France Yansmen petit frère de Jésus na Paris JC Meya le boss na Kata Londres docteur Achille na Londres Willy Chorch na Londres JP Boaka na Paris Pati Vunda na Paris John Spiritu na Paris Jean Simvula na Paris Papi Chesco Mokonzi à Paris Olivier Vita na Kata Paris Pichungi Tuka +1 na Kata France Bilgat de Genève président Gabi na Londres Kisangala de Luxembourg Angèle Loué Mwana Star Azastar Balobi Fi au hasard na taille bien. Quant à moi Daniti Manga, je vous demande toujours de rester connecté dans votre chaîne et surtout n'oubliez pas de s'abonner Barbina Katamabi à Star Bisoto Zaraka Boy na bara moi si pour balou là du 1er au 30 salon Zaraka moko salon Mabi à Star alors sur le Kikuna papa Arolu là merci mingi lisusu na ndeko na Jérémy ingénieur Jérémy oyo après ça qui na chance lisusu ya kozolanga ba bonne image boye quant à moi Daniti Manga
je vous dis déjà bye bye. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.